Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yoto betatu, na planète Vénus CP, Jupiter. Batata ba mama bandeko, batata ba mama bandeko. Bobo sanate, tout ça bon na site na biso sika. Na koboya, Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele. Na katia Sylvie Mode TV. Bo landanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo basana bosui. Ba oyo basana motema. Ba oyo balingaka bato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup. Is good. Nyakese na nyakese. Babi, abonnez-vous massivement na Sylvie Mode TV officiel. Hein? Batu nyonso balinga ko soutenir ba personne vivant avec handicap. Bo s'abonner na Sylvie Mode TV officiel. Eza chaîne na biso, chaîne na bandeko na biso. Kuna mambutu ezali divertissement. Kuna ma solo ya bien, ba émission ya bien, ba théâtre ya bien, et puis okoyanga no na bino azana contrat kuna is good. Ozana posa peut-être soutenir ba personne vivant avec handicap. Kasi chaîne na bango yango wana Sylvie Mode TV officiel. Hein? Babi bato aketote, toza wana pona ko soutenir bandeko na biso, baza ya biso. Hein? Bato ba ONG, ba fondation, bino bolinga ko salisa bato, ba personne vivant avec handicap. T'as l'adresse na bango pena pourquoi ya kana ba escroter okendaka pa na bango moko chaîne na bango na Sylvie Mode TV kuna ndo kota contact bandeko na biso tout. Je vous aime beaucoup. Is good. Yangalala na yangalala e nyekese na nyekese. Merci merci na sepeli komona kobingisanga epa ya cordon na quitté meleke na ju vélo. L'association Maman Adèle, là Maman TV, les KI, Babinga, les KI, puis Mbala Gosho, la Ju Vélo, et on a Zanango, la CPD, pour la ONG Nabino, merci. Pour la ONG, Association Maman Civile, Association Maman Civile Keba, la CPD pour la Nabino, pour l'association Nabino. Au pays, na yekola potir, mais na silisate. Na souci na nga ezana yekola na silisa na koma pe lokwa mutu na sa pa télé na ngai moko mais na silisa kate yango souci na ezana pesu yo merci na nyoso obosai. Est-ce que ceux qui doivent clôturer un atelier ou on yekola au disposer temps na yo je peux disposer temps na pour le yeko bongo pona kolamba est-ce que yebi pe kolamba yebi pe kolamba kolamba nini kolamba po yebi kolamba bien yebi kolamba bien kolamba bien nini matebele eloko eza légume vert na yebi kolamba pondu bon oyo nyonso etangami ke bilo na yebi nde bakolamba. Ok, tosepeli makasi biso pe komona yo kozwi surprise à vélo donc okanaki yango te yango wana topesi pe merci beaucoup na association c'est génial ya Suisse Congo et puis na asile ndenge basanganaki elongo to basepelisa bato bazangaki bazwa vélo prochainement tokosokipe pe na mibali po ya lelo ezalaki mingi kaka ya baba na basi. Merci beaucoup. Merci pour la pardon pe nzamba pambo. Merci. Bonjour, toza liboso ya ndeko na biso aza pe personne vivant avec handicap mais yemi toza bon de toute façon ye moko ko se présenter maza langa nzembo na ngana yebisa bino nde azaki na message ya moke ya kolekisa na Basile Sylvie Lukeba bolinga handicapé et puis na bato nyonso balandaka Sylvie Mode TV na lo papa na yo. Ça va, merci Congo TV. En tout cas, je veux remercier Teddy pour bénir abonnement. Alors, on a au kaka combo la maman Sylvie. On a bien mis la combo bienvenue Coupa. Je suis président de recueil ce silence de Dieu. Ce n'est pas son absence. Pour Alanza Benatine à Tidiote. Alors, Mazali na Katia Studio, Nazui Manzembo, vanité de vanité.
ozala motetel ozala moluba ozala mongo lakisanga cimetière ya bamongo lakisanga ntongo ya bato ya mbongo na babola nayoka yo mpenza mama Sylvie nayoka yo mama Eugénie na mi bienvenue aza personne vivant avec handicapé mais ndenge ye moko alobi donc makolo eza te mais mutu na maboko nani ezosala yango wana bayembaka babinelaka mutu nyonso te babinelaka nzambe mokeli na nyonso tu donc bango bapesi nzambe faute te ndenge akela bango bongo bazobinile parce que bayebi ke ye nde mutu aza mokeli aza na esengo na bango ndenge amonelaka bango bongo soki yo mpo osepeli oyo ozotala na message na biso oyo ndenge eleki na YouTube soutien na yo ekozala biso malamu mingi pour soutenir bandeko vivant avec handicap basilisa studio na bango pour ke baproduire ya bango mpe album donc soutien na bino ekozala biso esengo makasi mpona réussite ya album oyo ekangami na ndeko bienvenue. Merci beaucoup. Totiki bino contact eza wana soki bomoni bobenga bo soutenir eza eloko makasi mingi pona kolo kokumbama makasi pona oyo azosala à travers bandeko na ye bazoyembela ye bazobinela ye. Merci beaucoup. na kati na ngai samba chilo pona koko yemba soki nayembaka babeli babikaka mbato ya maladi esilaka mbabikomba babutsaka. C'est pour cela cette chanson soki ngai opodire ngai na nzembo oyo mama Sylvie na biso porte nyonso ezali akokanga mpona yo ekofungama ya mibale na lobi moto nyonso azala na possibilité asoutenir mama Sylvie puisque ntango ekomaka na maboko nakangaka motema te biloboko epesaka nde ezwa. C'est pour cela esika azali bino bato nyonso baza na bokoleka ye bosunga ye nyonso bokosunga ekokoma na maboko na biso. C'est pour cela numéro na biso soki oza nango mposa kende pa mama Sylvie akopesa numéro na ngai président bienvenue coupa mpona orchestre silence olivier. Ce n'est pas son absence. Je vais remercier moto nyonso azolanda ngai soki oza na Paris oza na wapi nazalaka flèche donc esika nyonso etambolaka monde entier. Tango tambola monde entier moto nyonso akoyoka flèche yango mato na ye kozala kofunga puisque nzambe nazobisa bino azali fungolaka biso sika nyonso eza kokanga. Soki olandi ngai etali yo soki olandi ngai te nzambe moko ayebi oyo ateli ngai. Merci. Osepeli oyoki message ya molanga nzembo mutuya oyo nalinga naloba vraiment mpona groupe na biso silence de Dieu bosunga biso tobima toza na posa vraiment ligne eza na RDNC kuna pour tobima mais eza bosunga biso. Ok bandeko balandi omoni mama Mafuta azalaki malade nde tolobi le jour le 29 tosalaki remise mais quand même nzambe asungi biso tozwa temps ya koya kotikela ye toboyaki kokoma na siège kuna po toza na funa parce que bato mosusu eyo omona ndenge nini biso tozwi te ye bon ezalaki mwa moke limité nzambe asungaki ye azala quand même parmi bato oyo bazwaki quand même baninga mosusu prochainement ere ekoya. Topesi encore merci beaucoup place à maman Eugénie na association c'est génial et puis tobosani te mama Sylvie Lukeba bolinga handicapé mama Sylvie na Sylvie Mode TV topesi su bambote ba merci mingi parce que na bolingo na bango nde esali ke baninga mosusu baza na Kisasa bazwa quand même oyo bango nde babengaka jeep donc yango oyo tokomisi yango kolo akumisama. Merci beaucoup. Bonjour, toza awa na funa toye kotala mama Mafuta. Mama Mafuta azalaki te jour tokanda kosala la remise ya ba vélo azalaki malade nde lelo tozwi temps ya koya kotikela ye ya ye vélo na ye yango wana soki akoma ataka po tomona ye na likolo ya vélo yango. Batie frein te voilà alobi gloire à Dieu. Donc na lisungi ya mama Eugénie na mama Sylvie Lukeba association Asile na association c'est génial nde basanganaki le 29
mpona kopesa bato babiloko me mama abelaki mwa moke ye azalaki présente te nde yango lelo tolandi ye topesa ye quand même ya ye velo epuis soki maloba ezali yango oyo ayebisa bino. Ça va Cordon, merci pour la maloba. Merci merci na association générale ya Mama Sylvie. Ndenge asali o Mama Eugénie ndenge osali pona ngai vraiment na souffrir makasi pona ngai. Naza seke na nyonso o lelekaki nazalaki malade nazalaki hôpital mais ndeko na nga mwasi asali nécessaire na pesi ye mwana présenter kuna. Pe merci mingi na Mama Sylvie atindeli nga papa Cordon otindikela nga chaise na nga. Yango na remercier bino vraiment maman nzamba pambola bino penza. Soki pe boza na posa koyoka muziki na biso bandicapé, toza pe na groupe na biso Silence de Dieu, toza na président na biso, toza na bayembi basi na mibali toyembaka malamu. Soki koza na posa koyoka biso, ko bengisa biso pe koyoka biso pe nde toyemba. Atako bakole bukana nango meningana ka pe mwa muke. Toyembaka pe munoko pe lobaka. Mama Prisca alobaki bokotaki studio mais ba élément na bino studio même oui tokotaki studio mais possibilité pende ezate banzembo nano limité bato bakomi oyiba banzembo na biso kana toyembaki bongo vraiment ezopesa biso passe soki boko soutenir biso toza posa ba partenaire toza posa ba soutien osunga biso mama bandeko na bino kande bo aider biso tozala na makolo toza makolo te makolo na biso nde yango ta bo sala bo nzambe na lola pa amona azo sala pe po bino pe bozala biso pe tozala nzamba pambola bino vraiment mama nyonso nazalaki nango na pesi bino vraiment merci makasi mais ya mutu ya nde nayoka yo Mama Sylvie nayoka yo Cordon nayoka yo Mama Eugénie mais souci na ngai ezali o soutenir biso na cet album soki olingo soutenir biso nzambe akotika yo te namona ba image na ba réseaux sociaux ya bandeko mosusu na ba vélo na mona biloko donc epesanga eloko moko na kati ya motema ntango epesanga eloko wana mpona ngai onga na kokonfie na kati ya bombo na yo bolamu ya David liboso ya Mephibosheth egangaki c'est pour cela nalingi bolamu na yo wana esukele pa na bango te na posa orchestre oyo ezalika personne vivant avec handicap toujours yemba toujours binela nzambe tala lolenge nazali nazo binela nzambe nazo tshela ntina bashit puisque namoni lola na tali mabele comme singa un fou de Jésus. C'est pour cela naza posa au produire ngai je suis capable de soutenir une vision na union si maranga naza na bandicapé belé orchestre naza sur na bandicapé belé nous sommes les handicapés physiques ce n'est pas mental. C'est pour cela na kati ya vision na yo na lobi na bandika pignon na naza na bango sima bo soutenir biso tokota studio soki boza na manifestation bo benga biso boka biso ndenge tozoyemba oyo ebeki eza makolo mais munoko na biso nazoyemba ba ndeko balandi na ngana lakisa bino place Kalamu ebanda quelque part kuna mai ezali donc place onde place Kalamu ebanda eti ekeiti etamboli ville mobimba Kinshasa. Merci. Biso wana tokokendaka biso wana tokotambolaka biso wana tokokendaka wana tozokita tozomata on continue toujours au deuxième babenga ngoni érosion toni deuxième libulu tokiti lisusu tokoti lisusu mais malgré tout en tout cas ça na verdure à kitoko bino ozomona verdure à kitoko et puis fraîcheur ya bien nzela tozokende kaka tozokende na mituni nzela boye vraiment personne vivant avec un handicapé atambolaka ndenge nini. En tout cas merci beaucoup na Mama Sylvie Lukeba bolinga handicapé et puis un grand merci na Mama Eugénie avec l'association C'est Génial pour vraiment nzela ya boye ndeko na biso abandaki kotambola ndenge nini pour lelo quand même akozwa mwa likango mwa lipamboli ya kozwa vélo na ye oyo bando ko servir ye asala ba mouvement ye moko ou soit azala soutenir place à mutu mais pas avec beaucoup de tracasseries. Tout ça toujours tozokende malembe. OK. Vraiment na biso ne tozokende malembe
Donc tout ça là déjà na biso ya marathon malé mais titre okoma place ya moto yo to sengelaki to tikela ya biloko wana oyo azozela kuto biso te azokana biso komona teke to ela e vélo na biloko wana donc eza surprise pour na ye mais malé mais to tambola ti place ya azali. Je crois bien la marche boye ndenge biso toza boye eza 35 à 40 minutes bien que to filmer nyos tout mais malé mais bon no mona ndeka tozo kendeni to leka banzela pour que tous en abino ensemble. Merci. Ndeka na ndo sabino bandeko balandi toza na biso ka na Kisasa na ville province ya Kinshasa. Toza na Masangambila na quartier Ngantsele place ndeko na biso Marcel afandaka nde yango wana tozokende malembe pour que tokende kotala ye tokepesa ye pe ya ye eloko. Donc biso tobani déjà kotoka mais avec amour tokende tokoma tokokendaka malembe touti kope mama moke surtout na vélo na mutu. Donc tokope mama moke mais tozokende na biso kaka malembe kala mingi te toni tokoma esengo na biso eza tokoma po tosepelisa ya biso ndeko. Merci. Toujours continuer toujours malembe érosion mais biso toujours on est déterminé. On doit aller visiter notre frère et plutôt Pesaye et Lokoaye. Vraiment, on dit là malembe. Oh, nous sommes tous les gens qui Kisasa. Nous sommes tous les gens qui Kisasa. Tokomi Congo central T, Tokomi Ninité. On est toujours à King. Biso on a malembe. Toujours Kendara Kaka. Malembe. Na biso mikumba pour les surprises pour ndeko na biso handicapé Marcel na vélo na biso na mutu tozokenda encore malembe poko to nzela mituka eza na mwa difficulté à okende pour to pause mutuka yekende na biso mais tozokende malembe. Oui, on continue toujours notre chemin. Bandeko pe baluwa moi commentaire. Apesi combo. Bonjour bandeko, je me présente. Moi, frère Van Dijk. Nous sommes à quartier Ngantsele, tout justement, nous avons visité Marcel. Nous avons visité l'association Maman Asile. Sylvie Lukeba Bolingo. Justement, nous avons presque la police pour le coup, avant de voir Marcel. Nous avons vu la malin, mais nous avons vu presque de merci. Merci Wandekonga comme on a fait Shadrach. On va tout justement quand on de quoi lobby, comme tout proche à la police pour tout comme bisika de quoi zali, tout ce que les mois de l'eau parce qu'il y a des années donc à tambo ya kate mais on a tout préféré tout petit que les vélos, hasard à débris à canaille, on a tout mêlé à biscuit à papier mouchoir au non spéciali, les gens a bien mon besoin mon a comme tout proche tout comme pas na été que c'est bloc. Merci. Merci. Bokena. Tokomi na wenza kimbangiste place ndeko na biso Marcel atekaka toza na wenze ya kimbangiste tozokende malembe donc dans 2-3 minutes tokomi esika ya atekaka po tozo remettre ye biloko une minute po tokomi esika ndeko na biso azali ye wana musika ayebi kuteka biso toza pa na ye azolia na ye azolia biloko nini na kimia nyonso to azoteka yeyo toye popo na ye. Bonjour. Voilà. Bonjour papa Marcel. Toye pa na yo toujours toyaki bien que toyebisaki que toza na activité mais esalaki ndenge mosusu ezalaki plus mpo na basi yango lelo toye quand même lisusu mpo toya kotikela oyo ezalaki ya yo
ndenge ozomona biso awa. Est-ce qu'il y a surprise par là? Yo ndenge fungola ye toyeki mpona velo. Fungola pe na wana bamona. Ok. Bandeko balandi tokomi na esika ya ndeko na biso handicapé. Mosala asalaka déjà si apesa ba image atongaka et puis mais lelo tonkanaki topesa ye lisusu velo et puis kotiela ye babiloko oyo pour que a renforcer lisusu activité na ye soki akoyamba ngo déjà pas. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok. Opesa pe mosusu ezala symbolique en tout geste. Donc tout ce qu'il y a ici eza mpona ye tolingi kosepela na biso ezali tomona ye a réussir activité na ye po kazala vraiment indépendant et puis oyo ya makasi mingi eza vélo wana ye moko bopusi vélo awa comme ça amata et puis ye apesa pe maloba likolo ya vélo fongolela ye. Malembe. Voilà. Wana eza yo pe. Et puis une intervention ya maman Eugénie na association C'est Génial nde omoni babiloko eyaki et puis toyebi kokabolela bango oyo baza pe na bisongi ya mokie ya kobakisela bandeko na biso baza awa soki ya mokie ezali ekokomela bango à travers association Sylvie Lukeba bolingo ya bandicapé. Merci beaucoup totiki dino bye. Ok, merci. Bonjour bandeko balandi ipaya na biso asengaki ya se changement moke ye wana aza na velo na ye sikoyo afandi confortablement na biloko toyaki kotikela ye yango wana aza wana afin de leo azwi velo po Marcel soki maloko ezali. Oui, merci beaucoup ma Sylvanie, merci na cadeau yo Mama Sylvie. Mama Sylvie. Merci ça va pambola makambo nyonso osali na vraiment na moni neti likambo ya kokambo. Merci beaucoup, merci na biloko oyo opesa, merci beaucoup. Maman Eugénie kopesa. Maman Eugénie na apesa, merci beaucoup. Il y a une association C'est Génial. Pour à travers yende ba vélo eyaki. Na pesa merci beaucoup vraiment makambo nyonso osali na merci beaucoup. Malobeza nango ebele te po na biso za émotionné. Donc vélo quand même azwi vélo et puis azwi babiloko nyonso renforcer activité wana nyonso na bokasi ya Mama Sylvie Lukeba kona biso abengana azala na vélo te 4x4 azala na vélo te nde tosalaki effort nyonso pe de sorte que tolongola ye vélo afin de tokende visiter. Donc oyo tozosala sikoyo eza tozokende sikoyo kokende koremettre ye vélo et puis korenforcer activité na ye oyo asalaka cabine de sorte que comme maman moke na indépendance ya kozwa kata mwa eloko olia azela lisungi bien kaza personne vivant avec handicapé. Donc malembe tokobanda kozwa na bino nzela po ke bomona ndenge nini tozokita tozomata bangomba po ke tokoma ti place ya azali toza na Masangambila terminus ya Masangambila na Monga Fula bato bayebi na Masangambila kati. Donc toza awa tozokoma malembe po ke toketala ndeko ya biso Marcel. Merci beaucoup, on est ensemble. Bonjour bandeko balandi. Donc velo lisusu toza na bino na Sylvie Mode TV et puis na association na biso Asile où ezali l'association Sylvie Lukeba bolingo ya bandicapé. tozosala nayebi te nabenga yango marathon d'amour to visite d'amour tozoki etala ndeko ya biso moko oyo aza handicapé mais tomonaki ye amekaka mwa moke kodébrie yango tokanisaki to renforce ata mwa moke activité na ye na biloko oyo tozomona awa tozomemela ye babiscuit papier mouchoir
biloko et puis tozomemela ye oyo ya motuya eza velo na ye oyo tozomona awa velo oyo ezwamaki na lisungi ya association c'est génial ya mama Eugénie ya Suisse nde tokanisaki ke ndeko na biso moko depuis existaka